Les avocats de Mabunda demandent de renvoyer la cause, mais le Conseil d'État a refusé en disant qu'il a été saisi à la procédure d'urgence jusqu'à ce qu'on va rendre verdict de M. Kabunda Kabunda. Est-ce que vous consultez mon Mboka? Pape oza wapi? So kimaki COVID-19 à aucun village. Mes chers amis, Tolobi Boye, Mabundo a salué usage de faux. Vrai ou faux? Vrai. Bata. Ce qui boza basala nzambe solo. Balobi nini? Mukanda nzambe lobi nini? Vous mettrez la main, vous imposerez la main aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que vous allez les ango? Si vous kimi COVID-19 si vous avez tembe, yo ambongo bien choli, na yo 50 bato ya COVID-19. O vanda na bango, o tie o imposer bango maboko. Jean-Jacques Mamba a utilisé l'usage des faux. Le col Jean-Jacques Mamba a utilisé l'usage des faux. D'ici le 15, bakokanga Jean-Jacques Mamba. Après le 15, bazokende na session parlementaire, tokokanga Mabunda, oya yaki na basapato ya mibali, ba moncassin, bakokanga Mabunda. Parce que a sali violation, il y a article 126, il y a code pénal, livre 2. Basango. Pona ni boza boye. Tala ba église catholique etikali vide. Babeta kibiso fimbo awa. Bobeti si ba jeune fille fimbo. Bobeti si ba mama ba koko ba leli na kata temple wa Nzambe. Tozala ikuna. Balie communion na nguba. Siko lelo kaka bino basango bozo répéter lisusu de même bêtise. Pona ni bozo sala ba aventure boy. To banda ko lebele su catholique. Tozonga na makambo catholique lisusu. Sango depuis kala soko ke ko tubela na epa sango otubele papa sango na bomaki muntu amen zelanga ikuna azelio akimi kuna ake ko benga la police omonika jipa la police ye papa nga muntu na fundi yo te nzambe muntu afundi yo. Est-ce que vous omona ba fantir bino ba sango? Les avocats de Mabunda demandent de renvoyer la cause, mais le Conseil d'État a refusé en disant qu'il a été saisi à la procédure d'urgence jusqu'à ce qu'on va rendre verdict de M. Kabunda Kabunda. Mes chers amis, Tolobi Boye, Mabundo a salué usage de faux. Vrai ou faux? Vrai. Batanga na article 126, il y a code pénal, livre 2. Aucune personne ne peut utiliser l'usage des faux. Maintenant, Jean-Jacques Mamba a utilisé l'usage des faux. Le col Jean-Jacques Mamba a utilisé l'usage des faux. D'ici le 15, bakokanga Jean-Jacques Mamba. Après le 15, bazokende na session parlementaire, tokokanga Mabunda, oya yaki na basapato ya mibali, ba moncassin, bakokanga Mabunda. Parce que à sali violation, il y a article 126. Il y a code pénal, livre 2, usage des faux. Merci Kabunda Kabunda, le retour aux affaires. Parce que Basiba Pessier Makamunyonso, balobi que vous avez raison. Soit Kabunda a raison, to betra Kabunda Maboko. Kabunda a raison pour la ligne. Écriture des faux. Batu ba signé te ba signé le bango.
écriture de faux. Monde mobimba bazo benga ngai balobi vous avez raison. Tokokanga Mabunda. D'ailleurs, Mabunda a sali biloko wana à l'absence de Jean-Marc Kabund et à l'absence de Jean-Jacques Mamba. L'infraction encore. Alors, toko poursuivre Mabunda de près. Ok. Ce qui pasteur Mukuna zalaki na faute. Kabila lingaki abenga pasteur Mutombo François na kingakati te. Je vous informe, babengi François Mutombo na kingakati et pas Kanambe politiquement na Marceline. Pasteur Mutombo pe aboya kiti akendaki na Kasongo. Mais les compagnons basalaki eza nous le sans épée. Kabila ozokende prison tosuki wana. Ok, mes chers amis, Tolobi, comme Assemblée nationale, a s'entêté contre le Conseil d'État en violation de l'article 151 de la Constitution. Beaucoup finir par subir les conséquences. Béni le visionnaire. Béni le visionnaire, et ça na sayo, na cimetière. Barouana, ils ont ça là-bas plein chaque jour. Baboy ba droit oyo mokonzi mboka lobi ba sali confinement te Félix Antoine Tshisekedi mkontombolo yoka biso zali suna yo litoi na yo nul n'est au-dessus de la loi. Ce visionnaire azanani oyo ye à côté kama sanga batu bazo se confiner mais batu musu bazo la nzala bazo respecter mibeko ya chef de l'état yango to sengi Kasongo état d'urgence tosengi VPM état d'urgence bakende na le visionnaire na nani bakangela biso barwana et puis bakofuta mbongo ebele bokende na 18h 19h bomona plein ozo sala makuna po ngai lobi na kozangi na kati na lobi ça c'est jouer avec le chef de l'état muko antombolo yoka kolela na biso. Merci na batu nyonso bazolanda biso wenze ya Zigida tozana ba dépôt oyo ya marché ya biloko kolia bazoteka lundi bazoteka vendredi ozana mbongo muke kendo kota kuna osomba ta saka loso osomba ta faci bon prix bakomi faci bon prix kota kuna okomona saka semoule 10 000 francs somba kaka moko carton ya Rio boîte okoyoka 5 000 francs ozolia yango malembe eza sengo te ope ngobila bafulu il est en train de s'entêter. Ngobila Yumbi massacre ya Yumbi ngobila obomisaki 950 personnes batu mususu bazana kati ya Brazzaville lelo olingo sala Yumbi na Kinshasa jamais okosi awa na Kinshasa toza ba combattant averti yo moko moni nde basala kyo jour wana na santu. Les combattants bien formés, bureau 3 avertis. Osakani ba botoli na ba policier na minduki. Awa sikoyo. Bazo banda nomination ya ANR. Il faut ba combattants nyonso ba kota na services spéciaux. Merci beaucoup. Place ya combattant il faut à travailler. Combattant, il faut travailler. Combattant, il faut être visionnaire. Parce que partout, il faut tout service pour conserver le pouvoir nabiso. Frère Tolobi Boye, 5 ans, Basango, pour nani boza Boye. Tala ba église catholique est vide. Babeta kibiso fimbo awa. Bobeti si ba jeune fille fimbo. Bobeti si ba mama ba koko ba leli na kata temple wa Nzambe tozala ikuna balie communion na nguba ba memi na Saint Ignace na rond-point wana ya Cité Verte ba memi ma Maria na mapeka epa ba beret rouge bazokende na ma Maria ba komi na parking wana ma Maria boy kokende ba boaki ma Maria na sema Maria leli ai siko lelo kaka bino basango bozo répéter lisusu de même bêtise
Chole. Est-ce que yonde okonome nani président Seni? Pourquoi vous êtes en train de précipiter les choses? Est-ce que vous consultez mon Konzamboka? Pape oza wapi? So kimaki COVID-19 a aucun village. So ki boza basala nzambe solo. Balobi nini? Mukanda nzambe lobi nini? Vous mettrez la main, vous imposerez la main aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que vous allez les ango? Si vous avez COVID-19, si vous avez un tembe, vous avez un bon gobe choli, vous avez 50 bateaux à COVID-19. Vous vendez un bango, vous imposez bango maboko. Pour les gens qui ont aventure, vous avez un catholique. Tous les catholiques. Boke na centre soki wapi bokende kosangana tobimisa centre ngani boza ndenge nini est-ce que bolem bongo ya kabila bolobaka o changement siko mwana mboka yeyo Félix Antoine Tshisekedi Félix solution bobandi ko bundisa lisusu chole yo ebiteke muku na pe aza évêque si vous avez mis Tshisekedi à Otozela face B, est-ce que vous avez la face B? Si vous avez vu le premier ministre viendra de l'opposition non signature de l'accord du 18 bar rassemblement. Est-ce que vous avez combat Moutongo? Bah, petit que la 3 non, Loba, Bozo Lobate. Sango depuis Kala, Soko Keko Tubela, n'a pas Sango, Otubele. Papa Sango na bomaki muntu. Amen. Zelanga ikuna. Azelio akimi kuna akeko benga la police. Omonika jipa la police ye. Papa nga mutu na fundi yo te. Nzambe mutu afundi yo. Est-ce que vous omona ba fantir bino ba sango? Bobo misi ba tu trop. Bobo misi kapangala. Eza manser. Bobo misi Rosi Mukendi. Ba violer ba manser na Kasai na Kananga. Alors beaucoup na Félix parce que bozo pousser biso toya kolia communion na nguba disusu. Et puis ce que ça de peso et que e ko zalandenge nini. Si vous ici abomination, ba beti Jésus masasi na kati ya temple. Bozo kata sonité na suki wana, mais ce que vous répétez les sous beaucoup vivre. Abedachou yo za mukonzi ba libanais. Yo ndimi kofuta 100 millions oyo Jamala Ibi. Loba. Po peuple congolais za na pasi, peuple congolais za nzala. Yo lobi ke okofuta 100 millions batika Jamal. Jamal muyibi akala. Jamal azozo 30 ans. Kamera azozo 30 ans. Amida azozo 20 ans. Mais Soraya kozwate. Po Soraya bachaki mbongo ya yebakite. Aza mwana na biso. Tosto lobeli ya kozwate. Mais caméra sale infraction ya kolobake Soraya c'est ma fille. Ya yo. J'aime bien traduire caméra. Comment yo komi kozwa mwana bato ma fille? Soraya pe ondimi yango. Comment na yo Soraya mpiana. Soraya wakajingijingite. Biso na Kongo to ba kombo milai. Wakajingijingijingi. Mine ko bukana. Ok mes chers amis. DG Transco Toyoki 4 mois impayé. Yo DG Transco ministre oza wapi? Ministre wa Palou. DJ Mazenga. Somoni bolie nani? Secrétaire général Nabino. Kindoki. Baninga bazo sala politique. Siko bilo wana bolie nani? Luki ayaki na kimia nyonso. Akufi ndenge nini? Boko expliquer ngai. Ok, lokola batu ya Transco bazo revendiquer droit. Félix Antoine Tshisekedi muko ntombolo. Tala biso bien problème ya Transco. Tala biso problème ya esprit de vie. Bazo futa batu bien te. Nyonso wana po bafinga mukonzi ya mboka. Ekomi makambo mke mukonzi ya mboka. Ngobila usumbi na bilamba mukonzi ya mboka. Tozo mettre bino en garde.
Lumbe lumbe. Mwete mwete. Ouais koya. Bana kini to signé yoma. À partir du 30 juin. Tala, ouais koya. Yokani. Na yango eza mboka na biso. Tobota miawa. To eza histoire ya Mangwele. Likambo ya Mangwele. Oza Burundi kendele la matanga kuna Ngurunziza kofi. Oza mutu ya ndeko wa Rubero bokende na Rwanda. Biso tuzamba rurute. Zonga shebino. Yango batu na poto balobaka ka president Jila melaka nini? Ngana melaka ta jamba te. Intuition Mukishi, le grand visionnaire. Esprit à Tshisekedi Kitaka. Soke kiti na mona ka isu mutu te. Yokani. Oye koya. Na yango tolobi boy. Problème à passeport. Problème à passeport, le contrat est interrompu. Ba interrompre contrat wana. Samles kata contrat wana. Samles kata biloko wana. Passeport ezali carte d'identité. Il faut mutunyoso. Un Congolais doit avoir son passeport. Vrai ou faux? Vrai. Ah ouais, c'est quoi Félix Antoine Tshisekedi Mkontombola lobi. Jules, yo na équipe na yo, il faut botambola mukili mobimba. C'est quoi il faut tout banda ko kende ko bimisa ba $300. Tala, maman tombanzenza. Keba oza IDPS. Na koloba mingi te, oyebinga bien. Oyebinga bien. Kiti sa passeport. Mkontombolo, yo kabiso. Bana Congo basengi passeport $50. Po tolingi to kende Chine, tolingi to kende États-Unis, bazo zelanga na France, bazo zelanga na Hong Kong, bazo zelanga na Thailand. Siko na kokende na Kindoki, na Zandoki. Si bozo benga partout na Zandoki. S'il faut passeport. Passeport on a besoin ngona ni. Sina mbongo ngo combien $50. Maman tumbazenza yoka. $50. Société civile catholique s'est retirée de ne pas kokota na biloko wana. Omoni bobandi ko s'est retiré. Peuple congolais demande à Cholé en Mbongo de se retenir. Bokeba. Les groupes armés en complicité de Burundais bazo tué ba pêcheurs sérieusement na est. Mes chers amis, mes chers frères, l'homme est sacré. L'homme est au centre de tout. Ce que besoin si sabatu. La politique c'est la guerre des nerfs. Na yebisaka bino définition de la politique, la guerre des nerfs. Soko moni ke nerf na yo e kwei zoli puta mwasi na yo la ta vanda na ndako. Politique eza poison te. Oui. Politique eza mabanga te. Politique eza guerre à nerf, biki na papier. Politique eza otelemi bo ndenga na zolo baboy. Yo pe oleki olobi. Siko bino politique to longi bino poto mobimba bakomi ko soutenir biso bino sikoyo bolobite to tshela bango ba poison to ko kufa lelo te tim ko leso masia ko ya pouvoir pe to ko tika ngo boyete pour 2023 eza recensement soko yoka kitenga na yokela kibino Trump alobi ya mboka nyonso za COVID-19 e ko passer élection te tozo kende transition en transition, c'est-à-dire transition en transition ti mokolesi masia koya yango moni Moïse Katumbi Chapwe na Jean-Pierre Mbemba balobi non tokota na bato oyo po tokotikala kaka boye bakoti na bato nayoki baza na rendez-vous na chef de l'État eza sengo te eri ngai nasengelaki seki Mende azonga na ministre de l'information si bato basekaki nga na poto est-ce que bato basekaki nga te na lobi vaut mieux Mende azonga parce que Mende travaille siko bozobenga nga na poto nyonso Félix azongisi Mende azongisi Makila oza faux politicien Mende oya signaki Mende oya signature ya Kanambe Hippolyte Mwana Marceline est différent de Mende oya signature ya Félix Mukwantombolo. Est-ce que vous comprenez ngai? C'est deux choses différentes. Mende ya muyibi na Mende ya état de droit c'est différent parce que soko yibi to sali nini? Lelo somomoni Congo mobimba batu nyonso ba jeune congolais ba komi koyeba article
soko tuni mutu nyonso article 151 elobi nini akoyebisa yo article 178 ya constitution elobi nini na mwana muke ayebi. C'est pour vous montrer que Félix Antoine Tshisekedi azongisi biso na ba article tozongi batu. Ok mes chers amis, mes chers frères, merci na parti pour le changement de commandement. Bo benanga lisusu te ke bona ni batie Makila. José Makila muyibi auti ko inauguré à regard na market. Sasa muyibi siko muyibi totika yake ndeka ndengo na mbongo to bendie pembeni vanda wana po état de droit ekokanga ye ere kokanga ye bakozwa Dieu merci bazongisi wana eze sengo te beta maboko so eze sengo. Ok mes chers amis, tolobi boye makambo eza bien, makambo eza kitoko, nazana makambo ebele ya koloba mais temps eza muke parce que bazo signaler nga siko temps eza bien, temps ekei déjà. Merci beaucoup na grand mécano, le grand mécano na France. Merci beaucoup na moi sina Edith kitoko. Maman Nelly na 6e lit limité honorable à 2023. Madova na Berlin, merci beaucoup. Papa Mulumba Kasongma Imala, le grand prophète aux États-Unis, merci beaucoup. Papa Kim, Papa Raphaël aux États-Unis, Pasteur Élysée en France, Pacho RFI. Ouais, les grands journalistes Pacho RFI, ceux qui y étaient, ceux qui sont caméramen n'y ont été, mon monde tolinga toza la célébrité. Le je suis le plus célèbre, na commune à 1488 vues. Plus de 14 000. Et c'est belete. Et sengo. Bazo talanga lokola mai parce que ba cameraman o ya biso ezola kisa monde mobim tina Thaïlande. Soko bengi Mobutu Gwemani na Thaïlande. Chaque 11 heures a bengi. Mbongo eloko pamba nazo zela Kabila Longwa yaya ko soutenir mukonzi. Azo yebisanga ndengwana. Bazana kata confirma soko abimi boy asombelenga mutuka. Bolo bateke na yibi. Astrid Mwambui na Suisse. Christian Bidintu na Londres. Bana Magie de Londres. Mpaka Charles na Londres. Bidi Mutamba na Caroline du Nord. Kambale na Beni. Sans oublier Patrick Boulabula Mbuyamba na Afrique du Sud. Maman Isabelle na Angleterre. Béatrice Mikobi na France. Staff ya Maman Denise Nyakero. Maman Ambulance. Staff ya Makasi. Tozana le PDG Wadeni Mulamba, Yannick Pirens, Feli Kabale, Daniela Kamwanya. Oui, Daniela Kamwanya, moi c'est Kitoko. Voilà, bah Angelou. Merci. Sans oublier Maman Annie Chilombo, 3600 gigas, Maman vice-présidente de l'association Parti Solution. Bango Balobike, association Oyo. Président Gilles, association Oyo. Luka Batu. Po bango bazo kitana Kishasa, balobike bazo na ba machine à coudre. Toko zo ba maman nyo, ba jeune fille nyo, so ba ata yebi ko sala musala te. Soka ko micha batonga, micha. Toko zo ba jeune fille nyo so. Toko zo ba professeur na ba tableau. To tangisa alphabétisation. Toko sala ba charpentier. Pastoral. Toko tangisa batu. Qu'est-ce que la Bible? Après avoir gotanga 2 mois, basalelio na église, au bandiko prêcher. Eza esengote association ezoya makasi. Ok, maman Brigitte Mwanza wakapeya. Maman oya simbi biso nyonso, France Mobim. Imaginez maman sali parlement debout sans formol na kati ya France. Idéologie oya biso. Eze songa trop. Ok, pona chite nazaka na nzembo nanga na yembaka oyo pona ko dédier Élysée Madjam pour la dédier Élysée Sunga ngaye yawe sunga ngaye rabi wani sunga ngaye ngamoko na kokite yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wani unkwatishe Chena kumbana kayani Yesu unkwatishe
tulula bukola bwebe. Papa mukuna tulula bukola, mwambi wanzambi tulula bukola bwebe. Eveke mukuna tulula bukola, kabundi walesa tulula bukola bwebe. Mutombo wachula tulula bukola, papa mutombo tulula bukola bwebe. Godin poi tulula bukola bwebe. Merci beaucoup. Merci bande konabiso bazolanda biso ne tandoike tolobi TV combien lengi. TV komi kitoko parce que tolobi na moment oyo actualité politique et pas mu kwantombolo. Hein? Lokola ba leader na biso en tout moment balobi Fachi Mikolo lolenga o meme la politique. Atiki batu musika. Azo meme bango politique ya likolo. Yango toto pesa merci. Na o to benga ka mwana mboka le vieux Fumuti. Hein? Oyo en tout moment lisu na yeza braqué na peuple congolais par-ci par-là. Topesi ba congolais bazolanda biso partout. Ba oya diaspora, ba oya province. Nyonso topesi bino mbote tikete kolo nzambe apambola bino. Yeba awa lobi mu kwantombolo azalaki na kafumba ya réunion oyo tobengaka ya Union africaine. Na yebisa yo basololi makambo pona pandémie o pona Afrique mobimba. To yebisaki bino en tout moment Fachi lolenga zo travailler nazo yebisa yo ba kota na yezo kende toujours na komata. Lobi réunion oyo tobengaka ya Afrique mobimba ba beti sete makasi. Lolenge nini soki tolungwe na mwa pandémie oyo po bamona moyen kofongolaka ba frontière na biso par-ci par-là pour la libre d'échange po tobenga RDC même ba Afrique ezolandama souffrance ou bien misère kota makasi te mokonza mboka ba beti sete na nenga kosakana te yango en tout moment topesi mokonza mboka merci na lolenga zo banza toujours pour na peuple congolais awa tolobaka TVZ lengi TVZ radio te parce que na minute oyo mukwantomolo oyo toloba na minute oyo mikolo babenge opi politique ya mubesu ya kimia na minute oyo alali te ne fiske bomoni awa chef de l'état awuti kosenga oyo tobengi na conseil des ministres ya lelo parce que lelo eza conseil des ministres abeti sete mingi il fallait bayela ye oyo tobengi ba élément mambo esalamaki na marché central plupart aussi de loin aye koloba likambo oyo batekaki parking ya grand hôtel lelo azozela ba rapport nyonso na lolenge nango yango en tout moment topesi ye merci po ete azolala te mpo na république démocratique du Congo yango omoni na conseil des ministres nyonso esengeli mokonza mboka Fachi Beto Mukwantombo oyo lifale azala wana ye moko atala lolenge mboka ndenge ezali koavance tozwi papa oyo aza responsable esengeli biso na bino topesa ye soutien makasi nayebi bien peuple congolais lobi ndenge tolobaka mwana mama mamuma changé mama bouleversé topesi bravo na ba procureur oyo ya biso ya république démocratique du Congo oyo bazo défendre mboka par-ci par-là topesi bango mbote makasi topesi bango longonya lobi bomonaki procès ya papa wa Kaningini ne fiske papa wa Kaningini bolandi na langage ya uti kolobete ba uti kobondela na mama Amida basambelaki ya monaki quand même ba okatele ba 40 ans ba 50 ans plupart aussi na esibino après procès wana na ebisa yo tozozela oyo tozobenga procès kozala le 20 aux yeux de tout le monde après procès wana bayo kokanga oyo tobengi ka fumba na nganga oyo abane kosala ba incantation en tout moment soki procès zoleka lobi après procès wana bakangi nganga ya ndenga kosakana te yango photo landela liwana ya juge parfois juge kozala ba betake kibota ekozala ba betake envoûtement lobi bakangi nganga na ndenga kosakana te yango na ebisi bino bana poto to ebisi bino na époque ya Fachi lokola zwaki mboka oyo akabaki yango na loboko ya Nzambe tolobaki tutu arme forgée contre République démocratique du Congo sera nul sans effet tozopesa longonya na biso tozopesa ba merci na José Nzita na nzembo oyo auti kosala pona mboka parce que alobi tomona ba président baleka na mboka oyo mais toye komona mokonza mboka Fachi Beto Mukwantomolo le grand esprit le grand Mukishi ndenga azwaki mboka oyo asengi Nzambe ete ye moko avanda na trône adedie mboka oyo na loboko ya Nzambe yango nazo ebiso jugement ya Nzambe ekomi koya muke yango bayebisaka bino en tout moment justice etombolaka nation yango omoni tobani d'abord na justice parce que mutu nyonso abanda kobanga oyo tobengi eloko ya République démocratique du Congo papa mama na ngai bao bazolanda biso boyeba bien tozwi mokonza mboka responsable na kati ya République démocratique du Congo
awa na kokota na actualité politique il fallait boyeba tolobakete pour na ko diriger peuple congolais il faut uzana ba guerre solide ba nerf solide par rapport ya nini awa bomoni quand même ba utaki kopesa bandeko na biso ya basango o to bengi kesi ya pandémie bakima botuna nga ba mona kinini yango à tout moment toyebisaka bino mokonza mboka alala kate à tout moment mokonza mboka ndenga azali wana azali patrimoine national ndenga à tout moment ndenga azali wana azo surveiller de gauche à droite misale mezo salema paxi par là na mboka à tout moment lisu eza braqué population lobi nini peuple langa lingi nini yango nazo yebisa yo bandeko na biso ya oyo tobengi ya basango bakotaki oyo tobengi réunion restreinte parce que il fallait baluka président ya seni awa na yebisi yo na minute il faut comprendre les politiques bandeko na biso ya sango bakoti réunion na yebisa yo babimi kuna biswana yo somona c'est la toute la première fois ba confession religieuse balingi babeta na bamandomba on a yebisaki bino fachi ye alingi ko s'impliquer te oyo tobengi na ba dossier moko ya panga ya pambala alobi oyo tobengi ba département ba institution nyonso ya oyo tobengi ya mboka eza ba indépendant il fallait ça na makambo na lolenge nango awa na yebisi bino ezalaki oyo tobengi couteau par champ par rapport ya nini ba yebisi bango baluka président ya seni na yebisa yo babimi na ndenga ya koswana na ndenga ya GT yango bino moko bouti kolanda déclaration oyo tobengi soi-disant ya oyo tobengi ndeko Shole wauti kosala interview na ye alobi ete bango église catholique ba se retirer balobi quand même nde mokonza mboka tikeli bango bapona oyo tobengi président aseni eza na qualité na bango te fo mokonza mboka ya toujours ko intervenir yango toyebisi bango pona ko diriger oyo tobengi peuple congolais faut na ba nerf solide yango Etienne Tshisekedi wa muluma ndo yebisa biso en tout moment politique eza guerre des nerfs tozo comprendre politique te tala ba signe du temps awa na yebisi bino gifle mokonza mboka uti ko gifle oyo bandeko soi-disant babanda komibongisa ete tokenda ba négociation pona koluka ba mandataire yango na pesi bravo parce que awa mokonza mboka uti ko nommer oyo tobengi ba mandataire na oyo tobenga na ba ministère plus de 8 ministères awa na yebisi bino mokonza mboka uti ko gifle bato ba yaki na ba liste oyo balobi biso tokozwa 35%, bango bakozwa plus de 56%. Moko mokonza mboka abeti bango cartouche na ndenga kosakana te. Yango na yebisi bino bozala serein. Bozala soudé bo soutenir mokonza mboka. Yeba aza noko ya solo. Awa tozolo balikamu ya mangwele. Aza mwana mboka o ayebi de gauche à droite makambo zoleka na Kinshasa. Plus pas aussi. Na yebi bien même bandeko na biso ya diaspora bo se tracasser mingboleli. Bolobi ete Fachi Beton, Fachi Bikurouche, pourquoi sont ici Tamouemamba? Pourquoi sont ici Lambert Mende? Oh, à tout moment, Tobenga au Malanda, oh, Tobenga au Mboshila Dina de Jimen. Pourquoi à Outuko sont ici sur le terrain? Naye Bisibino, il fallait Bisika Bozali Wanabo Sepela. Parce que, Yeba Batwana Bakenda Kobata Manasena. Kobo Sanate Bapegère, Baoute Kolobete, place ya Sénat, et sa place ya refuge. Ah, on a Yebisibino Mou Quantum Molo na grand esprit. Apesi bango o to bengi bazala ba mandataire pourtant to ko bengi sa bango na justice eza likambo to longola yo humilité na yo te o to longola yo kazaka na yo latakite soki ba bengi si yo yaka ko ndimela biso président bala moko yango bozala ko sepela parce que bobo sanate José Makila aboma même ba société à ba transport ya République démocratique du Congo la série nae bobo sanate la mère Mende Kalamini RDC uti ko futa mbongo même ya satellite poete bala kisaka ba image ya interne mondo mbaba banda kozwa oyo tobengi mwa ba signal mbongo wana bafuta ngo Kabila lobi apesa na époque oyo tobengi la mère Mende azalaki oyo tobengi patron ya média yango na ebisi bino TV combien lengi il faut ko féliciter mokonzi ya mboka awa topesi sous longo ya na biso oyo tobenga na makula katana oyo tobengi David Mukeba topesi yo longo ya mingi bisiko zali na oyo tobenga ka Adolphe Amis bisiko zali kolo nzambe apambola yo zala lisu likolo ya lisu en tout moment luka na entourage na yo travailler na ba combattant averti travailler na ba combattant averti yebo ko kweyisama na velote lelo moni comme exemple bandeko na biso ya diaspora ba uti ko kweyisama quand même na ba cabinet na bango bazalaki kocha bato yo baza distrait pour combattant zala toujours lisu likolo ya lisu yango biso to kotika te to kobelelo poto rappeler yo ko bosana te oyo to bengi base bacha rétroviseur na mutuka pamba te poto to na foto la kana sima tala ba obo bunda na bango tala ba oyo bozalaka na bango senga bango bazala
oyo tobengaka des environnements na yo tina nzela zala lisu likolo ya lisu oyo tobengaka boyika topesi yo mpenza longonya mingi topesi mpe longonya na biso na oyo tozobenga ndeko na biso oyo tobengaka ya parti banzoi nani Laurent Bantumona na minute oyo topesi yo su longonya parce que mokonzi ya mboka azongisi yo wana atie yo na administration parce que olandaka bafuite nyonso bato balingi bazwa bapaiement oyo de gauche à droite yo ozala na bango lisu likolo ya lisu biso base topesi yo longonya travailler mpo na idée ya le peuple d'abord topesi yo longonya bisika ozali awa Faci Beton mukontombolo tolobi Faci Beton azolala te parce que à tout moment misu na ye eza braqué na RDC Faci mukontombolo eloko tokosenga yo papa il fallait changer entourage na yo oyo tobengi même sécurité na yo tomoni quand même ozo komanyola yango na lolenge esengeli awa nayebisaki bino kokutana ya John Chibangu akendaki kodepose genre de fleurs na monzolo ya Mukishi le grand esprit levé justement bato ya FCC bazolela na monoko ya mboka balobi bato bazalaki baprisonnier politique ya Hippolyte Kazembe Kanambe et comme na époque ya Faci ndenge nini babimaki ndenge nini bakomi kokende kodepose ba genre de fleurs oyo tobengi na monzolo toyebisaki bino ake kozwa esprit ya Mukishi mpo kala mingi te alinga banda musala yango topesi susu longonya mingi oyo tobengaka na John Chibangu toyebi oza ya mutema na minute oyo topesi yo double vansa kala mingi te faut récupérer biso bisika oyo ya tango fort parce que yeba déjà sala babavire mingi awa nayebisi bino Gentini Ngobila Gentini bafulu auditionné baauditionaki ye yango omonaki bautaki kokota réunion na bailu lukamba bakotaki réunion oyo tobengi na le VPM oyo aboyaki bamaloba na ye bolani même message na ye auti s'excuser devant peuple congolais mais toyebisaki mpe torapelaki oyo eza yumbi te lelo lisusu bainterpelaki oyo tobengi Gentini Ngobila yango tozolanda toujours information tolanda oyo tobengi eloko oyo babengeli ye parce que bouti kolanda message mpe auti kosala la nation congolaise alobi boye d'ici apesi biso 48 heures mpona kolibere oyo tobengi marché central toyebisaki ye toyebaki kopo banda kosala na banigérien il paraîtrait au conditionnel bolingaki boboma nde zandu parce que zandu ezala lisusu ebanda kocréer bazandu na bino plupart aussi bakendaki mpona soulèvement populaire yango topesi Gentini Ngobila Gentini bafulu bisika ozali ke oyo eza yumbi te parce que kala mingi te nazoyebisa bino peuple congolais il fallait to récolter oyo tobengi basignature mpona Gentini bafulu Gentini ndoki balaki Gentini parce que ndenge abomisi bana bato parce que yeba déjà kopo oyo abandaki kosala ne fût que ezalaki dernière carte ya bango ya bato ya FCC awa na uti koyebisa bino touta kolanda abedashu auti kolobe te mpona message man toza prêt mpona kozongisa mpona biso tofutela ye mbongo ubi asilisa misala nyonso yango bolandaki lobi ata na procès message man alobi ata bakangi ngai il fallait nga toujours nasilisa oyo tobengi misala ya 100 jours biso tolobi il fallait afuta yango avec intérêt parce que tomonaka moto ata soki azwi mbongo mais afuti yango bien te il fallait apesi biso na retard na misala fo afuta yango avec intérêt parce que tomoni quand même bauti kosignale biso bamaison préfabriqué wana basomba yango na 3000 $, bango bakosa maison préfabriqué basomba yango na 5000 $, mosusu basomba yango na 12000, mosusu 15000 toyebisi bango ata okosani olobi yo moto oyibaki mbongo te oyo papa tito mikolo azolia munoko alobi nayebi te eloko bokangeli ngai mais bobosana te asali oyo tobengi kimuyibi intellectuel na sepeli na bajuge ndenge bazwi na kimuyibi na ye moko parce que déjà lambaki biloko ne banda kala aye kopakola baninga mafuta ngulu na munoko merci na bajuge na biso awa nayebisi bino politique ezongi susu na esika nango Faci Mukontombolo le grand esprit na minute oyo na conseil de sécurité auti kobeta sete azobeta sete toujours na bagénéraux awa nazoyebisa yo plus de 80 généraux baza empoisonnés toyebisi bango nani empoisonné bango surtout staff oyo tozobenga ya ndeko oyo auti kodémissionné na vita bino moko boyebi na kombo ya tango fort tango moyibi nayebisi yo bagénéraux ebele baza empoisonné na ndenge akosakana te mpo bamonaki ete bakodévoile mwa basecret soki John Chibangu aye wana mais toyebisi John Chibangu zala serein yeba déjà topesi yo confiance mobimba ya peuple congolais awa tozoloba actualité politique eza elengi parce que
yeba déjà na moment oyo du jour au jour ba congolais oyo baza na est côté ya Tanganyika ba congolais na minute solaire tozolo bawa ba pêcheur na biso baza menacé na ninga ko sakana te mu kwantombolo to lingi quand même na est ya mboka na biso ne fils que congolais nyonso azala bien protégé parce que to moni ba pêcheur bazoli mwisa bango na lac Albert hein bazoli mwisa bango en tout moment na minute oyo to sengeli sécurité ezala makasi to sengeli na François Beya oyo azotala oyo tobengi sécurité ya mboka ne fils que ezala lisu likolo ya lisu olinga te to renouveler ou bien to zongisa makanisisima mpona badossier oyo euti koleka po ete to rappeler yo parce que tomoni quand même kota sécurité ozosala lisusu bien te merci awa na actualité politique surtout toza nango sur le terrain awa na yebisi bino faci beton faci bic rouge hein? Oyo tozobenga mikolo oyo papa ya gratuité na minute so alalité na minute so alalité par rapport à nini bouti kolanda bauti kotia oyo tobengi bacantine populaire mais na turu eza bacantine populaire te il fallait boye bango ezali oyo tobengi bacantine oyo mpona peuple congolais nyonso po eta somba biloko kolia na moins cher momoni quand même bauti kofongola marché tout près ya prison na biso ya ndolo ne fils que tosengeli peuple congolais nyonso kende esika wana somba biloko na moins cher mpona intérêt ya peuple congolais yango topesi bino merci parce que yeba déjà awa biso tolalité par rapport ya nini awa yeba déjà bakodeko oyo banaki koya ko rejoindre armée congolaise na biso parce que bando bazosenga oyo tobengi na délégation ya CPI oyo baza sur le terrain basala na bango basolo na bango kitoko parce que baloba oyo tobengi bacommanditaire oyo bandosala batenaire oyo bandosala ba désordre na est ya pays na minute oyo nazoyebisa yo ba plus de 12 oyo tobengaka ba oyo tobengi ba milice oyo babandaki kosala baguerre na est mais ne fiske bazodéclare ete bazozela financement yango omoni na moment oyo mwa nungunungu mwa guerre lisusu ebandi na est awa tosouhaite bacondoléance na biso oyo tobengi na famille présidentielle parce que samedi toyebi déjà bazobimisa ebembe oyo tobengaka ya ministre oyo azalaki vice ya PDG ya banque centrale ya biso ya Congo oyo akufaki sami déjà ebembe na ye déjà bazobimisa mpo bakende kotika ye déjà na mabele ya bakoko na biso tosengi mabele ezala pete na ngambu na ye totikali nsima te awa plupart aussi tozokende le plus loin na actualité na biso toyebisi bino kala mingi te mokolo moko akolela awa parce que mokolo moko akolela par rapport ya nini touti kolanda ba déclaration oyo ya bandeko oyo kivwata oyo bauti kofunda mokonzi ya mboka mais bauti kogangela bango epa badirigeant na bango ya lamuka balobi bazokoengage lamuka te hein? Baza ye presse epenge bakivwata bake koporte mokonzi ya mboka plainte balobi ete na moment oyo mokonzi ya mboka oyo tobengi na état d'urgence aviola moi baarticle songolo pakala mais bajean mpe mpe balobi biloko balobi wana esengage bango mokonzi ya mboka biso tomona te bisika asali violation oyo tobengi ya état d'urgence yango toyebisi bapgr c'est le moment yango oyo bobengisela biso bakivwata na oyo na bandeko oyo tozobenga epenge kutu oyebaka nationalité na ye te mpo abenga chilombo oyo abengaka chilombo parce que faut kotale quand même aza na nationalité camerounais aye koambrie biso bacongolais yango à tout moment faut totale malamu na loboko asazala na mangwele combattant peuple congolais tozala lisu likolo lisu nayebi bien toza ebele te feze elengi na minute oyo napesi longonya na ngai napesi longonya na ngai na oyo tobengaka na tendai alobi nazali parmi famille ya Tshisekedi tendai le grand pétrolier olobi Dieu merci à tout moment nazoyoka bozobwaka fudila liyebo bozobwaka tu dani tendai napesi yo mbote mingi olobi okobosana te nga mpe naza mwana ya changu napesi yo maboko pembe bisika ozali kolo nzambe abatela yo à tout moment toza na yo lisu likolo ya lisu napesi le grand fudila liyebo ozolo ya mbwa napesi yo mbote napesi Marie Chango bisika ozali Marie Chango ningana bisika ozali komanda bulabula oyo tobengaka Chikoshe Hiroshima Patrick de Panama Charlotte Ndenga Merbos Charlotte Ndenga la libanaise bisika ozali oloba toujours anglais napesi yo merci bisika ozali soutenu toujours Fati tolobaki à tout moment bobenga cordon tozala toujours chombo quand même
na ndenge tozo travailler awa tozo c'est toujours ba soutien na bino bota la lolenga bureau ndenge zaleli. Il fallait quand même na confinement moi to bengi exemplaire ya bureau ezala complet na ndenge ko sakana te. Plupart aussi na quel de loin na pesi maman Brigitte Kabea, hein? Maman Brigitte Kabea na pesi yo merci mingi. Na pesi yo merci mingi na ndenge osimi, hein? O to benga association Fachi Solution. Bisiko zali na Europe mobimba to sengeli partout ba o bazola na biso bo s'adhérer na idéologie parce que bisika tout bozwami donc to pesi bino pena bambote parce que toza baumbu na bino, nous sommes obligés chaque fois et chaque jour de vous servir. Le vendredi, le 12, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le but to assister na scénario. Il y a procès, il y a 100 jours d'urgence, il y a Mokonzi Mboka. Quand tu as volé seul. Mais quand il s'agit de la condamnation, ça devient maintenant une affaire politique. Vitalo wakadingidingi. Bota la niveau oyo lelo balingi ba memela biso makam. Au sali détournement. Au sommi ba immeuble na Paris, pembeni à Champs-Élysées, au sommi ba immeuble na Gombe, au sommi ba immeuble na Ngaliema, au sommi mapangu de partout. Bana na yo mongo esali bango folie, ba komi obwaka na ba Range Rover, na balabala, na ba carte rose. Est-ce que biso tozalaki? Peuple congolais, oyo lingi lelo ozwa en témoin. Est-ce qu'Azalaki? Vital Kamere, Lolendo Robomisayo. Tika Lolendo et Robomisayo. Parce que la justice doit faire son travail. L'IDPS a impliqué dans Makambo Oyote parce que le secrétaire général de l'IDPS, bango baza bazouzi bo ba kosambisa wakunata. Et ça affaire, il y a des tournements. Koko sa politique était. Oyibaki. Bisoto salakita. Population a salakita. Siko comment les lo boni boni. Oh, bon, le wajitunga. Ah. Afu mwiba bwa le wajitunga kabufuku to. Otalia. Ni mambo ya Mukinyo. Ah, Mukinyo gani? Otalia we. Ah, kama ulikuiba, est-ce que ulikuwa na bakongole? Uriiba na bakongole? Ulikopere nabo? Si ulikuiba wewe mwenyewe? Si hapa ni mambo tu ya condamnation, bata ukondane wewe mwenyewe. Tango yiba ka tuna Congolais. Lelo la justice doit faire son travail. Procès Salemi. Ba juge va prendre bonne note. Parce que tous les trois parties Ezala, Janon Mouima, Ezala, M. Djamal, M. Vital Kamere. Bango bakenda juste pour na kosepelisa. Ba patron na bango. Argument solide ezala kité. Batalisi bango ba effet. Bango balingi ba wanga na yango. Oyibi bayo adje ya Vitalo. Oyibaki. Maintenant, on refute, on subit. Adje Vital Kamere, la scène politique. Déjà, aux années 56 ans. 56 ans. Plus 61 ans, je m'excuse. 61 ans. Plus 40 ans, yo l'otaki. Na prison, au Robimana, 101 ans. 101 ans. Si vous avez il faut au foot dommage intérêt. Bongisaka 100 millions de dollars pour au foot dans l'État congolais. En même temps, na minito, ba compte nyonso l'État saisir. Ba villa yo somela Soraya. Soraya. Ah,
papa chéri yo mpe oza moluba mais na ocomprendre te oza moluba ndenge nini moluba atikaka makila na ye te so yo otikela waka dingi bana bakoma bana waka dingi yo otikalaka bapongi zwa bana na yo biloko asombelaki soraya leta azwi eza biloko ya bato ya leta sikoyo ekomi biloko ya bakongole tokomi eza biloko na biso tokomi na droit nango Vital Kamerhe aje point barre ata bangango memaki nganga koti pe boloko a travailler match esimbi te mais bi ekoti na file bi ekoti ne mais bi ese ekoti oyebaki te bi ekoti nganga pe alandi bino na nganga boke ekufela koto mitali biso te tosengi pe na président de la république faci solution faci puissance tala bato ya régie des eaux lobi babengi ngai na quartier Pumbu na commune ya Mungafula bandeko na biso baza kote wana mai eza te mai ekulaka te bazo souffrir problème ya mai or que de l'eau c'est la vie mais bazo privé bato mai bako vivre ndenge nini bato baza confiné na bandako bazo sala te bato bazo lala nzala mais topimela bango so na mai tomonaki bato ya régie des eaux babengisaka bango na conseil des ministres oyo esalema mpo baprésenter des vies mpo na gratuité bapesi baexplication ndenge bapesaki balobi basombi baciterne bacamion oyo ekobanda koede na bacommune o mai ebimaka difficilement mais ti lelo bato ya régie des eaux totikala komona ata camion moko te ezoya koede bato na mai mais na quartier Pumbu bato baolala posa mai chaque jour faci solution talela biso DG oyo il faut apesa ba explication il faut assez justifier pourquoi mai mbongo bapesa ye population baswaka mai te toujours kaka lisu likolo ya lisu tokosala politique ya deux poids deux mesures te balobi tout le monde ezala bar restaurant eza fermé si na nouvel ordre mais botala sur l'avenue Sayo pembeni ya Fulu ya Ngobila espace oyo bakomi Béni Visionnaire papa c'est comme si kermesse efungwami papa Gilbert Kankonde kermesse efungwami déjà ezalaka na mois de juillet mais oyo ebandi déjà na mois de mai ebandaki depuis mois de mai ti lelo juin kermesse ezokoba or que balobi terrasse fermée restaurant fermé mais Béni le visionnaire asanani bazoteka masanga bauchana basakuna bazokotisa bauchana il faut landela dossier oyo bazoteka na baboma mama kuna il faut toyeba vérité pourquoi Béni le visionnaire azo fonctionner chaque jour masanga ezotekama mituka ezotandama wana ezocreye na bambouteillage bato bazovanda wana toujours bato baza bacravate na baveste bato batravaillaka na baministère bakonzi mutu basa wana yango tobeleli bino bakonzi botala likambo oyo papa Gilbert Kankonde VPM si il faut dirigeanter kanyama na poko lelo na 18h parce que basalaka na 18h ebandi il faut que songo ya lelo urgence atala pourquoi bato ba fonctionner nanga toyebisaka bino toza mpona koservir bino lelo troisième audience
entre Mami Chibola et évêque Mukunda. Tokolo belango. Mais le FCC est manipulé par pasteur Nyoso. Yo pasteur Onésime. Pasteur Nyoso nenge toyebi basali ya Nzambe. Pasteur Nyoso azalaka na tata molimo na ye. Yo Onésime papa molimo na nani? Outa wapi? Lelo yo ndo komi champion. Maître na kofinga. Le boyika avec Mukunda. Muto ache Kabila panzi. Pona $1,200 ba pesi yo. Toyebi bien. Bino ba passer mafie. O bolinga ka vérité te. Ba somi bino na mbongo. Toyebi, toza au courant. Ya ba kabali nyos bolingi bosal. Mais toyebi si bino ke vérité oyeba. Le troisième audience. Phare à phare. Mami Chibola. Évêque Mukunda. Lelo ba témoin ba bengisi bango. Ba ko témoigner. Maître oyo Mami Chibola oyebi. Oyo assistaka na procès ya yo na mobali na yo. Oyo afundaka soi-disant mobali na yo papa Kancha. Maître wana lelo robima wana comme témoin. Ya évêque Mukunda. Na ba papier oyo signa. Peto robimisa témoin mususu. Oyo assistant na deuxième procès. Oyo sala aventure okenda komi katisa awa. Soit disant basali yo opération. Ke babebisa yo matrice. Po ba dédommager $12,000. Tout ça déjà na ba document nyonso awa. Tokotanda mutakala na yo. Mami Chibola, toyebi ba vérité tout. Yo ba utilisa kayot. Moi c'est ba FCC. Ba utilisa kayot. Lelo toyebi ba secret tout. Ba pasola yo ao. Osala aventure, o mobali moko abebisa o matrice. Il faut dédommager yo. Ba dédommager $12,000. Mais lelo Okosambo. Yebisaka famille, babongisaka pembetu. Kitunga. Chaque jour, basaka bana fête, baya otike lelo biloko na prison. Parce que ba témoin, ba témoigner lelo. Puis ko bosana te bana oya papa Kancha. Kolo lupangu oyo zokolo ba lupangu na yo. Ba funda na justice. Bosamba na bango. Mais lelo pe ba robima koni. Rosambo. Toza pona ko servir bino. Parce que tikali ngonga mke pona silis. Parce que ba komo sala ngasini. Ah, église catholique. Trop c'est trop. Bopesa biso. Mais c'est Mupolongo malumalu. Na 2006. Oyo asalisa élection. Ouais, bota bitumba na mboka. Entre M. Jean-Pierre Bemba na Hippolyte Kanambe. Oya lobi papa mama oya komeka kobimisa mwana na ye na balabala. Akutana nanga na balabala. Wana Bemba. To assista na ba scénario. Toujours bino église catholique. Mutu bobimisa M. Mupolongo. Mafia Salem, élection triquée. Bemba gagna, Bobimisa Kabila. Est-ce que l'église n'est pas vérité? L'église est comme ça. Boko sabiso bandimi. Yango ngai même l'église na genda rasuta. Ngana commence à yanga communion na palais. Vigno na palais. Na sali yanga messe na palais ngamo sango. Toujours bino même église. Ba religieux. Na 2011, bon meli biso ngoyimuluish. Il y a église méthodiste. Mais comme avec
ayaki ngoi muluish ayaki po abundisa peuple congolais. So ya élection na ye ezaki nini ezaki mpe bitumba ye ayaki na système ya kobanda kosomba na manduki azokopere population botekela nga manduki yango ndo omemela ngo nani Kabila te. Chole ferme ta bouche tokangisi yo munoko ndenge fek muku nakangisaki yo munoko ferme ta bouche parce que bolingi bodistraire population bolingi bofuta biso scénario lelo tokomi su na ngonga ya destination ya mutu oyo akoki kokamba seni bobandi désordre. Est-ce que basango balaka bato ya désordre basango bapesaka kimia me bino bobandi obimisa désordre siko bolingi bomema biso wapi bolingi bomema bino bolingi bomemela biso scénario nini parce que tosi toleka na baétape ya scénario tokomi déjà na ngonga ya démocratie. Il faut transparence. Si bino bolingi transparence te comme bapesaki bino kanyaka boya bo étouffé bo amrie situation. Papa bakongolais baza banyama te baza bato tosi tokufela plus de 5 millions de Congolais mais quelques 10 000 de personnes bakufa na Rwanda bapesa kombo génocide mais awa kombo moko te nano ebima mais tozwakanda te toyebi bacouvent toyebi baparoisse bobomisa mpe biso bobetisa biso bafimbo ya bakanza toza na kanda nango comme nyo eliama na nguba bamaser baviola bango isen ngandu baboma ye toujours na église catholique bofuta biso scénario te tozoyebisa bino basango bozonga na logique bozonga na nzela mpona silis. Félicitations à ma nouveau mandataire. Mon ami Adolphe Makutano. Félicitations. La mère Mende. José Makila. Binonyo soba félicitations. Même message moko. Si awa boye. Beaucoup de gouvernements moko ezali. Bino boye pe na tête ya ba entreprise publique ya l'État. Il faut bien servir le peuple. Il faut bien servir la famille d'abord. Il faut bien servir la population. Bon, ça la tête, n'est pas tout le monde. Et mingi banandaku. Adolphe. Yo zalra mingi la population. Il faut ça les l'escorte population. Au comme il y a machine. Il faut total la nenges nini. Aux hommes masco mutuka. Ba combattant baza ba chômeur. Il faut bien songer ba combattant. Il faut bien la ba combattant. Tozole la mingi ba combattant. Ba biso ata to vandi nanu e ko lobela biso e loroté. Mais ba combattant mususu. Le peuple d'abord. Adolphe va tromper yote. Parce que bokonzi échange saka mutu mael. Muta comme un esprit mususu. Il faut osala musala. Kosala lokola maman ya ministre ya économie te. Parce que yeti lelo atate onganano ekitate. Ba inspecteur na terrain basala ye arodi. Akota congé. Donc amis, vous êtes notre frère, nous vous aimons beaucoup. Il faut bien travailler et travailler pour la population. Message Nabiso Yangwana, félicitations, courage, Lenda, Salam Sal. Mais pendant la mère Mende, vous se dérangez les Congolais. La mère Mende, bazaba leader d'opinion. Tosi bango pembeni. Bango nde ba grand chakou, ba grand moteur nakati ya FCC. Tosi bango pembeni. Pour te déstabiliser FCC. Peuple
bango baza ba leader na ba province na bango. José Makila, Lambert Men, baza ba leader. Yango to bendi bango pembeni. Poto zo batu o baza na Katakunkombe. Bakoma Yakashi. Tozo ba o baza na Mbandaka. Bakoma Yakashi. Malgré le parcours, il y a José Makila za mabe. Mais bino moko bokomon. Parce que ceux qui bomoni batu basolel que les loto comme na république ya ba juge. Il faut tonima yango. Toboya zala na parlement. Parce que o aza na 3 casquettes. José Makila, député provincial, député national, Yemoko sénateur. Lambert Mende, député national. Si on toboyi ba ke ne ba se réfugier na kati ya parlement. Yango tobendi bango pembeni. Basa la libanda comme ba patron, ba PDG. Mais jour ba relancer rappel mukamate. Ezateke malamoko tozonga sukuna obolongo la humilité te. Malamoko mukamate atazaki na mudinda tokosoyeka na mudinda. Atazaki neni tokosoye ndenge wana. Bozala calme. Eza stratégie politique. Tosoke bongo maleme. Apesi bino nyonso mbote donc bisika tu bozwami.